Kolala olamuka eza utilité. Daniel à Babylone, Nzembo Patrice Ayemba kango lisusu te. Toyoka ngo avant tokota na petit déjeuner. Patrice Ayemba Nzembo te po abunga nzela kala koma sataniste emo. Soko moni batindeli yo ba photo ya boye, ba portable biloko ya boye, keba eza ba piège. Député na kombo ya Patrick Luyaya azokosaka bana basi ke akotindela bango ba fond na koteka bapesaka ba 700 ba 1000 euros eza escroquerie. Frère Patrice azoluka ba place bakoma enfant non admis. Donc tango atambolaka na nzela akenda koluka place ni bakoma enfant non admis po ya kota. Lelo akoma koyemba ba bonjour bangebe akoma kotiela ba lemoloto ba poison kokumisa occupation rwandaise akoma même kokumba kobota bato ba lopango. Patrice waza koyemba banzembo. Est-ce que yem t'a changé to mokili muté changé? Sentinelle TV. Boyoka ma Patrice azoloba botiaka yango kate boyoka.
Donc Patrice Ponaye l'église wana na bana 8 ans basi bayeba mibali, c'est-à-dire abanda ko délire kala, abanda ko projeter makanisi déjà kala yango moni aloki pe azo continuer koloka. Donc kolala kolamuka eza bitidité. Avant tokota na sujet du jour, nazokepesa bino le numéro ya ba lobbying oyo Kabila atindaki nanga na kika ya mwana Bin Karum bakende ko corrompre bango pour atika la président de la République. Zouabiki na o numéro ezali 00 100 pardon tozongeli 001 2 02 77 84 952 00 12 02 77 84 95 2 na suka. Donc wana eza ba numéro ya batu oyo bazali kuna na mboka ya États-Unis oyo bazali lokola batu oyo bazopesa Kabila ba lobbyisme. Il faut benga bango ko gangela bango ko bisa bango ke Kabila le 19 tozokanga ye tokokalinga ye nde bakalingaka nguba na makayabu parce que c'est un criminel oyo azosaka na bacongolais. Akanisi makambo asalaki na 2006 na 2009 akoki kosala yango lisusu bato bakotiki ndenge wana. Et pourtant Kabila toyebi ke mokili ese yebi ke c'est pas un congolais, c'est un criminel. Aza na groupe ba criminel oyo bazwi Congo en otage oyo esengeli biso peuple congolais toyeba ko bengana bango. Donc Nzambe aleka na kozwa lokumu parce que Nzambe aza malambo moni ba dérangement. Donc pourquoi 5h, 1h du matin bato babengaka parce que bazali ko croire na musala oyo toza kosala. Kolala kolamuka eza bitidité so kolamuki na ntongo komisa Yesu pesa merci. Parfois ozali na makambo ebele ya koloba te, banda koyemba banzembo ale moloto, banda kokumisa ye, banda konetola ye. Tala Patrice banzembo ayembaka ya Daniel na Babylone, ayemba yango sute po moral na ye moko eza corrompi, ye moko akoma nganga, akosalelo pe kisi boke pe boganye Coupe du Monde. Donc c'est un souci. Alors na pokwa na lelo natong plutôt natongo na lelo tolamuki na ngolu tokumisi Nzambe tonetelier Nzambe asali biso grâce. En tout cas moi Henri Mekiti mais toza toujours ko continuer ko mela biloko ya moto pona ko to fait nyonso wana. Donc bo supporter nga soki na éternuer bo supporter nga soki na kosoli parce que naza vraiment enrhumé. Nzambe aza malamu, Nzambe aza mobateli, aza motomboli. Pesaka ye merci, komisaka ye, netolaka ye, sanzolaka ye po aza Nzambe malamu. Eza na Nzambe abatelaka lokola ye te, eza na Nzambe atombolaka lokola ye te. Kombone ya Adonai, El Shaddai, Narcisse de Saran, c'est de Liban. Nzambe mobateli, Nzambe moneto. Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe na ngayo mosusu azali te. Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe na ngayo mosusu azali te. Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe nanga mosusu azali te. Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe nanga mosusu azali te. Nzambe monene lokola Adonai, lokola Elohim, lokola Yoshua Mashiach azate, aza mozalisa likolo na nse, aza mobateli motomboli. Lendi ya lelo ye alamusi biso na kimia, azo continue kobatela biso malgré ma bongisi na monde des ténèbres contre biso, contre le Congo.
biso bana ya Congo totelemi ngwi pe tozali na elikia ke nzambe ya Congo azali nzambe atelemaka moto asuka. Lelo tozokende kopartage mingi na kifana kwiti e komema bato mingi na lifelo. Yesu alobi na Matthieu 28, 18 à 19, otobengi yango le plus grand commandement, ordre divin, et ali bokende bokomisa mokili mobimba ba disciple nanga. Yesu atiko loba te ke bokomisa bato tu ba fanatique nanga. Yesu alobi te ke bokomisa bato ba fan club nanga. Yesu alobi bokomisa bato ba disciple, disciples, ba apprenti. Disciple veut dire un apprenti. Un apprenti aza o amekolaka o maître azo sala. Kende et pas ba charpentier ou mona ba charpentier makamba o sala. Kende pas ba musicien au mona ba apprenti makamba zo sala. Kende na ba garage au mona ba apprenti makamba zo sala. Ba apprenti baza ba fanatique te, ba apprenti baza ba bazo yekola po ba koma lokola maître to ba leka maître. Alors Kolo aza clair na liloba na epe alobi ki kozwa part na bato ya misala mabe te, parce que soki otiki muta musala mabe atio maboko na mutu oke kopesa mbongo no pa muta musala mabe oke présence na moko oke lokola présence na moko na kati ya église dirigée par un mauvais serviteur, un sorodiongo, oke ko participer na masumu na bango pe yo na bango bokozwa punition moko. Alors lelo eloko zokamusanga ba fana kwiti baze belé ki fanatique et komemisa bato belé na lifelo. Bible eza clair elobi condamné bima na kati ya bato wana. Mais mingi bakomi aveuglé bazomona ta mabete miso na bango eza kokauka. Miso na bango eza kokanga. Miso na bango eza aveugle. Puis Jésus alobi bien bazomona bamonaka te. Bazo yoka bayoka te parce que bakomi ba fana kwiti. Fanatisme soki leki ekoti na kwiti ate omoni mutu amisumbeli na bilamba ezobima solo mabe yo lokolo za fanatique oloba mutu oyo solo parfait na ye kitoko. Mais mokili mombezo kakeza solo mabe yo koyoka mo solo kitoko parce que okomi fana kwiti. Fana kwiti eza mabe mingi. Petit déjeuner, kola la kolamuka eza petitité. Vous avez en direct à Sentinelle TV, P na Sofkins TV avec Proverbe 30-30. Kota na Facebook, pasteur alati teni ya bapedi. En fait, elamba nyonso eza elamba olata te. Look nyonso eza look ya malamu te. Mosali na nzambe, mwana na nzambe aza na teni na ye. En fait, pour yeba ke église pengwi, pour yeba ke bato bazali banda nzambe, okoyeba ngo na elateli ya pasteur, elateli ya mwasi ya pasteur, na elateli ya bakambi, ba dirigeant choral, ba yembi na choral, ba o balekaka liboso, elateli na bango e reflétaka niveau église. Alors, un pasteur o alati bilambe sera, biso nyonso toyebi ke luko ya kosere nzoto ekangi yo makasi, eza luko ya bapede. Soki yo, en fait, bilamba nyonso tu bapede bato basala yango. Parce que lelo makambo bilamba, nzambe muta dirigeant soute couturier, mingi ba bapede. Mais biso bana na nzambe, tout est sanctifié par la parole. Il faut pour na bilamba approprié à bana na nzambe. Un pasteur faut la ta elamba eza na mesure, ezali serré, mais ezala ye malam. Tout ce qui est serré, tout ce qui est sexy, ezali sataniste. Moi si un pasteur, dirigeant à chorale, moyembi encadré à ba jeune, intercesseur, nani moyembi protocole, ceux qui bazolata sexy l'église, bazali l'esprit à Jézabel, c'est-à-dire ba pengui. Mais yo lokola oza na fanakwiti, même à partager photo na Facebook, yo otia like, otia Nike, otia na linyango, otia kitoko, otia ngo telemi makasi. Mosali na nzambe, nzamba pambola yo, olati bien. Mutu wana lati bien te, alati bilamba bapede. Moi so na lati bien te, alati esprit ya Jézabel, azo pengwisa mibali.
au lieu au corriger ozongisa na nzela oyebisa ke mosali na nzambe okoki kolatela mbo te moi servante ya nzambe okoki kolata boye te okoki koya boye na église te yo ozokumisa ye kalati bien oza sexy oza bien fanakwit mwasi ya paster oyo aza sexy oyo alati sexy azali sous l'influence ya Jezabel yo kokumisa mwasi atiki bilamba nzoto libanda avandi bolumbu yo ozomona ke azali mwasi alati bien mwasi azokende na église mwasi azokende na école mwasi azokende na réunion mwasi azokende na université mwasi azokende na baréunion ya communauté na matanga na wapi azali mwasi moko akoki kozala sexy te basi nyonso tu balataka bapantalon ekanga bango bapinjama ekanga bango bakolan ekanga bango to bajogging ekanga bango soki ovandi na classe na église aza liboso na yo ovandi nsima okobana ngo na bafese na ye nyonso tu eza libanda mwasi wana azoloka koma yo mobali ozotika mwasi na yo akende bolumbu na église akende bolumbu na université akende bolumbu na école akende bolumbu na collège akende bolumbu na église na baréunion na bamatanga mpe azovanda ayebi bien ke lere akovanda bilamba serré etombolaka nini t-shirt likolo pantalon ekiti na se c'est-à-dire na basous-vêtement ya bien pété sous-vêtement ya bien pété mais azolakisa yango bato soki mpe ezalaki ya bien tokosepela nango te mais yaye kutu eza nango ya bien te mais azoya ndenge wana na université na école na église yo ozomona yango bien mwasi mpe soki aza envoûté to mwasi aza légère tokoyeba bango na elateli na bango mpo ete bazali basi oyo bazalaka légère mwasi ya solo c'est-à-dire mwasi soki aza légère ta kozala tumbaku bien kozala ambassade eza basigarete ntango tozalaka na mokili tozali komela mwasi oyo azose respecte akolinga meme pa bolumbu na ye moke emonana meme pa parti ya nzoto na ye ntime emonana meme pa sous-vêtement na ye emonana me lelo oyo okomona mwasi aza nano bien te alati nano bien te bilamba na yango mpe eza bien te azolinga biso oso tomona yango le tolekaka na ville na bashop tomonaka place batekaka basous-vêtement ya basi toza na posa te toyakomona basous-vêtement ya basi na église na baréunion na baécole bo épargne biso na makambo wana alors mobali na place atelemela attitude ya mwasi ya ndenge wana okomona mobali avandi nie azobeloko te mpona kolakisaki mobali wana baniata ye mobali wana mwasi nde akoma mobali mobali akoma mwasi makambo ndenge wana ezokamwisa biso na basimetiere na bamatanga okomona ndenge moko bien aimé kifanatisme ekokotisa bato ebele lifelo biso bato ya molimo nga so nakende esika kosambela bainvite nga natalaka elateli ya bakambi ya paster ya mwasi na ye ya bayembi moto akosala modération nakoyeba deja niveau nini église oyo ekomi prière nini baza nango posa baza na niveau nini bapengwa to nanu kutu bakutana na nzambe te alors tozomona ngo mpe omona basali na nzambe bazowelela kokamba bamateya na kati ya bamatanga or na place ya matanga surtout soki moto akufi sur place bato tu baza na émotion babanga liwa faut kobeta bango message ya repentance mpona bato oyo baza na buzoba bato oyo bazokanisaka liwa ezalaka likambo ya bato mosusu bayeba mpe ke lobi mpe bakose retrouver na cercueil lokola ndeko toyotika lelo alors okomona lelo na bamatanga na bacérémonie ekoma baventure moto aza formé te aza apele te ana message te alingi mpe aloba yango ozomona lelo akomema tala litani molai e bato bakose retrouver te bato mpe bakobongwama te surtout soki oza na bato lokola bakolabo lokola bamaps oyo à Londres obengi ya okamba na basimetier eza mawa tro ata moto akopesa bomoi na bango epai na nzambe te ata moto moko akozala choke te moto moko mpe akoyoka mawa te mpo ye moko aza na bademon ye moko fo aleka na délivrance mais bozotika ye agere maloba na place oyo
il faut message à kafuka fwebima pour bateau baye kotika ndeko oya kufi ba na souci baza un espoir ki ba kutana ndeko na wana lola pe ba misusu ko ba osala buzoba baye ba kefu ba pesa bo mo na bango pa nzambe pour lola na lifelo ezali mawa mingi. Pourquoi ba faux pasteur ba wela ka kotea na ba matanga? Réponse ezali simple. Bazali envoûté na esprit ya ba koko na bango ba pharisien. Ndenge Yesu asalaki 3 ans kotelemela bango. Ba pharisien bazali kolinga kozwa honneur mingi en public. Bazali kolinga kovanda ba place ya liboso. Mais kolata ba sultana milai na ba prière milai mais na 4 na bango ba yi ba tintin. Alors elakisi ke bato ebele yango omoni bato ebele ezolakisa ki fanatisme ekomema bango na kufa, ekomema bango na kobanga nzela. Yango ni bato ebele ntango bayebisaka nga pasta me yo fingaka bato yo mosala noka kokritike boye na boye, nasekaka bango elakisi ke batangaka bible te, usoki batangaka bible te batangaka bible lokola kalao bien kwaku bien tintin, parce que okomona Matthieu, Marc, Jean, Luc bazoloba bizaleli ya Jésus ndenge azali kopotana na ba pharisien na ba sadducéen kogangela bango abeta bango même film en église. Vous avez la chance à toi dans le pays de la loi ngana na koti na esprit ya kobeta film te me kala mingi te na ozula bino film na kuti na matanga ozosala buzoba na kotando film na miso ya bato pe na botole yo Bible, parce que na ba matanga ezali esika oyo bato bazoya ko se recueillir pe liloba moko ebima po esala misala mibale bao bakufeli ndeko bayebaki bakutana na ndeko na lola na paradis, ba oyo bazana na mokili oyo bayebi nzambe te epesa bango boma babanga bayamba Yesu po bakenda lifelo te. Mais soki bozwi baaventurier bato balati bien te bato bayebi mosala nzambe te baautoproclame bopesi bango mosala wana yango esala desordre mingi. Tolobaki kifana kwiti ekotisa bato ebele na lola te me na lifelo ezomema bato na libanda. Yo za mwana na nzambe omoni pasteur azoteya alobi likambo olio oluka esprit nini ezolobisa pasteur alobi bongo mpo na nini. Par exemple lelo tobandi petit déjeuner na nzembo ya Patrice aza ennemi na nga jamais, Patrice ayibanga te, Patrice asalanga mabe non, mais nazo reprocher Patrice nini banzembo ye moko ayemba azosalela yango su te mpe ayembaka yango su te. Est ce que naza na droit te? Si naza na droit, parce que etant que mosali na nzambe 1 Corinthiens 2 bandana 15 bandana 14 tina 18 ezopesanga droit ya kojuge banzembo baprédication comportement bato. Nzambe abengi nga apesi ngai droit wana, mais omona na komi yo oza jaloux ya Patrice mpo aleki yo. Mais au changer débat, au bimi na débat, toza na concurrence na Patrice te. Tozo ba Patrice mo ka yemba kinzembo asalela yango suté. Siko yokolo yebisanga na jaloux na likamuni. Siko so otali na ndenge ya zananga muta oza jaloux muninga na. So ba bia sa pompage sa sa pompage. Nga osa pompage. Siko ngana ena mutaza jaloux muninga. Mais ngana zo luka azala sauver po azobungisa bato. Akoma muyibi. Akoma osala bavanti ayibi mbongo bamatanga bato bakufaki awa meme osala batomba asali yango te. Alors mutu ndenge wana biso tokoyoka soni te, esprit ya nzambe ezotinda biso to interpeller. Alors yo oyo koya sikoyo okoyoka olio kota na esprit ozala biloko mibale kobondela mpo nzambe atouche Patrice kobenga ye mpo koyebisa asali mabe, mais yo sikoyo obanda kosatake mutu amoni mabe ya Patrice asali mpo ayembaka na nzembo te. C'est-à-dire ozali fana kwiti fana kwite ekomemo na lifelo. Ndenge nalobaki na baseremoni soki nayebi ke buzobe kozala, soki nayebi ke badongolo miso bato bakosala baseremoni wana namonana te. Malamu kutu nazala na nga te ke nakokosone babuzoba na babétise. Parce que lelo oyo omona mutu aza apele te, aza na message te, alingi ka na miso bato aloba. Or soki ozomata likolo soki olati jipe na se foti ya coupe, parce que lelo ozomata likolo soki oza bulumbu bato bakomona bulumbu na yo. E bato wana mingi mile balekaka na miso ya bato bazwa kolakisaka bayani eloko te futo délivrer bango.
tolobaki ete kifana kwiti eya mabe bandeko na nga kifana kwiti eza mabe elateli ya basi ya lelo. Comment se fait-il que basi nyonso tu ya baafricaine batikalaka na suki naturel te, bango tu bakoma na bafaux cheveux, bango tu bakoma na bameshe, me batémoignage butu na moi ezoleka kotalisa bato ke basuki oyo bozotia na mutu eza basuki moko ya mabe, bokoki kotia yango te parce eza contre la parole. Mongona mutu asali suki tu etu, mwasi ya pasteur protocole tu etu, bato bazokoma ah you look nice kitokos. Il faut bokomaka so atie bongo komaka lifelokos po azokende na lifelo na kitokos, kitoko na ye ezomeme na lifelo. Daniel azalaki na Babylone. Daniel eloka liboso azwi décision akolia na mesa ya roi te. Yo ke na mesa ya roi oboyi biloko akolia. Eyi koloba nini? Esika nyonso ozokende biloko nyonso tu bakotiela yo eza ya kolia te. Biloko akolia ekozala culture ya bato, bizaleli ya bato, etamboli ya bato. Okoki koembrasser eloko oyo oyebi te tant que chrétienne. Awa tokoti awa semaine oyo tozobanda eza bafetaka bafeti ya Halloween. Halloween ezali kocélébrer badémon. Biso bana na Nzambe tokocélébrer yango te. Soki ye na ndako na nga bana na ngai bakoyebi soki bayebi Halloween mais na ndako na bango bacélébrer yango te. Soki bato ya quartier bazoleka ndenge bana bayaka na baporte pesa di 5 livres 1 pound soki na yango na kopesa bango, mais mwana na nga akokolata bateni wana te. Mwana na nga ayebi ke biso to célébrer yango te, en école na bango bayebi. C'est-à-dire tozali ba chrétien tozo vivre en Angleterre mais toza ko vivre na culture na bango te. Bambramu nyonso tu ya malamu to ko embrasser ya mabe to ko embrasser te. Alors un fana kwiti azali oyo azo embrasser bimbrasa embrasa. D'ailleurs pasteur oyo ozo finga lelo pona mutu oyo ya alobeli asali mabe. Parfois alobi bokoswana na mutu wana. Mutu oyo fingaki pasteur abatu oyo yebi ete o azote ya vérité yo fingi pona pasteur moko azosala kibuzoba azosala ki sataniste lobi bobeba ina pasteur wana o se retrouver wapi. Entre temps o fingi mosali na Nzambe solo. Bozaka na système likambo soko zo comprendre te bobeta makamsukara. Bobeta masukara. Ngane na abo za mabele na beta ngokara. Ndeko moko asaliaki video azofinga ale moloto. Batindeli ngango passer répondre. Ndenge na réponda ete sila. Po alakisi buzoba na ye. Soki na répondaki eka sali mabe, na ngai na fula ye, de alingaka continuer buzoba. Nalobaki makambo Marie Misamu nalobaki kalake akenda na lifelo, c'était une lesbienne azakoteka drogue, azalaki ndako wana atongi yango te na mbongo musique tu. Bato babenga jaloux boy siko ba prophète mususu bakomi koloba bazobozi balobi apesi même témoignage kaza kozwa biloko ba drogue pas kofi na kisi et pas kofi et zobozi alobi ke ba pasteur ebele lelo bazo travailler bakenda kozwa magie et pas kofi donc bozelaki zobozi aloba popo bandose yanga pardon zobozi lelo aza sute bakundi histoire ne pesi ya kebongo soki yambaki yesu te ake na tourment. Congolais aza capable akotisa mutu na lola akotisa na lifelo bakoyoka na kaka bandolo ba mutu oyo akoti na lola nalotaki ndoto aza na lola nalotaki ndoto aza na lifelo nalotaki ndoto donc sur base de rien ale akokotisa na lifelo sur base de rien akokotisa na lola biso tosala likambo ya sentiment te tolobaka makambo oyo molimo na Nzambe ezotinda biso tokeba na kifana kwiti ekokotisa lifelo olongwe na Afrique oyaki oluka pasteur no mutu amemi yo ate ezali malamu otambola na église moko pasteur aza na bonzambe azotambola malamu po aguider spirituellement mais kokoma fanatique na ete koembrasser buzoba na ete koembrasser ki satanisme na ete lelo la plupart ya bato bazosambela soko otuni ye bando bali kosambela 10 ans 15 ans Nzambe alobela yo nini Nzambe alobaka Nzambe ngo alobaka ndeni messager donc ayebi même pas que Nzambe alobaka siko 10 ans na on église
Osani 10 ans d'église bonzambe zati osolana na nzambe te osalana no rencontre personnelle na nzambe te e bongo tina no ezani ndeko nanga tokeba na kifana kwiti esika malamu nazopesa bato conseil esika malamu kosaki fanatisme ezali pone ekipe ya football kumisa luka groupe moko ya miziki kumisa biso bana na nzambe ngai nazaka fanatique ya miziki ya Alain Moloto na yokaka ngo elemisaka nga te ntango nazali kokola na yebani na nzambe te nazali koyoka banzembo ya bagrand calais pokoko na nga songola mbere azali kobeta yango nayoki banzembo ya tabulei nayoki banzembo ya bela bela nayoki banzembo ya nyarkos kinkester ntango nazalaki na mokili ntango nakomi dans le seigneur nayokaka kaka banzembo ya Alain Moloto na banzembo ya kalakala bafrere lokola bafrere wana le babandaka sika wana le bayebani nanu te badeni ngoni mais nakoki koya kokoma fanatique ya na kati église te so eza na esika oyo nga na kozala fanatique te eza na église na kati église okomi fanatique okeli felo nga na kati église naza lokola mondimi ya bere pasteur azoteya natali verset apesi verset natali elateli na ye natali etamboli na ye natali ndenge na ye azose comporter vis-à-vis ya bato na communauté mpe na église nsima nalandi ye mais comment yo oza 10 ans 15 ans pasteur aza na bonzambe te pasteur akola te pasteur ayebi makambo nzambe te yo olandaka ye ayebi oteya te yo ozolanda ye alleluya 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 pasteur azobima na basi nyonso oyoka sango ke asilisa bafille nyonso na bamama nyonso ya chorale église kobima na bango bana mosusu kuti na kati église baza bilongi ya pasteur neti maps na église na ye ya ers kuna tala bana badiakonese wana nyonso abota na bango bapasteur andemo baza ebele bauti otindela ngai video moko walesa ayambi orchestre Victoria azoyebisa bango zela na tala ngona soki ya lia soki eza te lobi na kolobela ngo azoyebisa bango baye to forcer bango te batikala kaka ndenge wana mais awa